Bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste mbote na bino na bisika biso bino bozwami. Tokomi na tango bokolandaka émission na bino oyo bokolingaka mingi émission Masolo. Yango ekopesa melaka bino na wabino Papa Lambert Makwemimo. Kasi na mokolo malelo ekopesa na wabino na mama Fifi Ndongala oyo bino moko bozali komona en personne ngai moko. Ya solo lelo ezali mokolo oyo tokolobela mingi vraiment likambo etali na kati na thème na biso etali boyambi. Boyambi to ezaleli ya ba mama na biso balongani ya ba papa ya biso ya molimo. Na kati na plateau nazali ngai moko te. Na yambi mama na biso mingi boyebi ye pe mingi boyebi ete. Ye azali mama révérende Makaya Eugénie. Ye azali responsable ya paroisse ya Creil. Nde toko kende na mopaya na biso mpo ete soki eloko ezangi oyo nga na lobite ye moka koki kobakisa. Toke Makaya. Mbote mama journaliste. Ya solo nga na présenter yo me na yebite soki ezali bongo to tan mususu eloko msuese bakisamaki nga na yebite mama. Ezali penza lolenge oti koloba yango nazali mama révérende Makaya Eugénie oyo azali kotambolisa paroisse na Creil. Merci mama totondi yo botondi na ndenge osili ko répondre na invitation na biso pona kolobela kaka monene ya papa Simon Kimbangu. Ya solo mama ndenge na uti koloba na introduction na ngai tozali kolobela lelo likambo etali boyambi. Boyambi ya ba mama na biso oyo bazali balongani ya batata na biso ya bule. Solo bango bazalaki kuna na kati na kuku oyo tobengete ba héros dans l'ombre. Bazalaki pene ya ba mama na biso ya batata na biso na ntina kaka ya kotombola mosala oyo monene ya papa Simon Kimbangu. Boye ezali boye. Boyambi ezali nini mama? Tuna na yo uti kotuna boyambi ezali na ndenge mibale. Boyambi ya liboso tokoloba eza lokola accueil, hospitalité, ndenge ya koyamba bapaya to ya koyamba mutu oyo aye pene na yo. Ya mibale ezali lokola kondima. Na kopesa ndakisa na maloba tata mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu na nzoto na ya mibale ya papa Liangenda kuntima na 1987. Ezalaki à l'occasion ya fête ya le 12 octobre. Alobi na biso boitango azwaki maloba na message na ye alobi batata na ba mama. Nguya oyo ezalaki kosala na 1921 ti lelo ezali na yango kaka. Kasi soki lelo makambo ezali komona na te pamba te boyambi na bino eza moke. Phrase wana etikala na kata mémoire na ngai na bosa na kate. Alobi na 1921 ebele tango baza koya na nkamba koya koluka lisalisi. Mingi bazalaki kokoma na nkamba te. Soki bakomika na bamboka nzinga bamoni nkamba babiki bazongi. Pona nini po boyambi na bango ezalaki makasi to ezalaki monene. Yango na lobi ki boyambi awa eboye eza na ba sens mibale. Boyambi o to bengi lokola foi lokola kundima na boyambi o ezali accueil to hospitalité. Na yebite mama soki na pesi yano na mutuna na yo. Biso lelo mingi tokolobela o etali accueil to hospitalité. Pamba te tozali kolobela likambo ya ba mama mosala nini bango babandai kosala. Na sima kuna tango batata na biso bazali kotoka na kosalisa biso na makambo ya ndenge na ndenge kasi bango bazalaki na kuna na sima pona koyamba bazalaki nde wana yango nde na kanisa biso tokolobela na mokolo malelo. Ya solo mama na kobimana no mwa muke na sujet oyo ya biso wana pamba te toyoka kaka mama Makaya mama révérende Makaya mama ndenge nini yo komelaki na lingomba oyo pe ndenge nini okomaki pene ya papa Liangenda kuntima. En tout cas pona kopesa yano penza na likambo wana ndenge na komelaki pembeni ya papa Liangenda kuntima na koki kosala livre. Ya liboso baboti nanga bazali bakimbangiste to bazalaki pamba te tata nanga azali suna bomoite. Bazalaki bakimbangiste depuis 1958. Na bomwana na ngai tango baza kosambela na kobombama mama na biso aza komema ngai na ndako nzambe sika baza kokende na za kobude je me souviens encore
mpo naza kolinga koleka cimetière te. Mama na nga aza komema nga ntango nyonso esika bazokende kobondela wana na kobombama. E nsima ntango baekole Kimbangiste eye kobima, biso tozali oyo bakoki kobenga baeleve ya première heure ya scolarisation na kati église Kimbangiste. Donc ngai nakoki koloba avec fierté ke nazwi instruction na nga, les 3/4 ya instruction na nga nazwi yango na kati église Kimbangiste. Pamba te biso nde tobandi baekole Kimbangiste. Nasilisi baekole na nga primaire, nake mama na nga na molende na ye alingei natanga kaka na Nkamba. Batindi nga na internat na Nkamba. Mais banda bomwana na nga nazalaki na posa kaka na comme infirmière. Et lokola na Nkamba tozalaki kaka na section pédagogique ntango na bandi ba humanité, na lingaki kokoma ti na 6e humanité te mpo na tenaki aseke na comme infirmière, na ye kolongwa, na ye koluka na kote na école d'infirmière. Nazokende kaka na kokata na bokuse mpo na kolakisa ndenge nini nakomaki pembeni ya papa dia Ngenda. Na ye kosala baétude na nga infirmière na Sonabata. Tango na silisi, il fallait na rejoindre capitale pour ete na continuer kosala. Nalaki na nga l'intention ya kotanga te pamba te na se nazwaki diplôme na ngai. Mais tout en étant Kimbangiste, omoni nga na botami na ba Congo. Lokola pe na tangi mingi na ba internat, nazalaki mingi na esengo kokendeki ba colonie de vacances. Ba colonie de vacances, oya lingoma na biso Kimbangiste te, mais oyalaki organisé na ba protestants, na ba ligue pour la lecture de la Bible, donc nazalaki très intéressé na bilo. Alors na bandaki mingi ko fréquenter ba colonie de vacances ya ba études bibliques. Mbala mususu tokendaka colonie de vacances moko. Tango nyonso wana naza na ba Congo nazotanga, naza na kati ba internat, mais naza toujours Kimbangiste. Mais lokola ba boti na nga bazalaki na ba Congo, mutu moko ayebaki nga na Kisasa te. Quelques personnes seulement bayebaki ngai. Donc yango emonaki bato mususu bakanisaki ke nakotaki lingomba sika, mais naza mutu asika na kati na lingomba te pamba te ba boti na nga babanda lingomba depuis 58. Nde tango na ye kozonga sikole na 6 classe na nga na Sonabata, ndenge nakokende ba colonie de vacances mingi, nakendaka colonie de vacances moko yalaki organisé na Ligue pour la lecture de la Bible. Pendant la séance plénière, faut que mon diminution a se présenté. Curieusement, j'étais la seule Kimbangiste et attiraki attention à bato nyonso. Tango na telemi na lobi na za Kimbangiste bato nyonso babalo misukre ko banana ye mokonzi ya lisanga wana. Tango séance plénière esili, lobi mama to sepeli, to mona ke Kimbangiste ayepe awa po ba Kimbangiste ba yaka awa te, nga na yebi mokonzi na bino, kende ko yebisa ye ko yaki awa, to lingi mbala sima ba Kimbangiste pe ba ya ebele. Na kende ki pe ko mona papa dia Ngenda, na pesi compte rendu na ngai, papa yebisi ngai prochainement soki ba organiser séance colonie de vacances mosusu, yaka ko yebisa nga na ko pesa yo bato bokene na bango. Papa pe akokisaki liloba wana. Tango ba organizaki colonie de vacances na bambula wana elandaki, papa yeko tindela biso 12 jeunes. Donc 6 jeunes filles na 6 jeunes garçons, parmi elaki mama Maleka oto yeba azali présidente ya AFKI. Ba papa Mutamba, ba papa Duba, papa Mponda wa uti kotika biso azalaki afezaki partie ya délégation wana oto kendeki na Mbanzamboma na séminaire na colonie de vacances wana. Sima ya kosilisa lokola nga na laki na ba engagement na nga ya musala lokola na kosala na l'époque na l'armée du salut. Bango bayaki na ndenge na bango ya kopesa compte rendu pa papa. Nga pe na ye kopesa compte rendu na nga moko. Tango nga na ye kopesa compte rendu na nga na papa ezosala nga pasi. Po batu wana baza na bolingo makasi, bolingo wana epa na biso Kimbangiste na mona wango te. Biso tolingi kotonga na makambo pamba, mais kuna makambo nyonso ya bia bolingo fale biso tozala lokola bango pona nini tozala lokola bango te. Donc esala nga pasi na ye ko se plaindre pa papa. Papa alobi na nga ma fille. Tous ces gens-là que tu vois, ils ont une force surnaturelle qui leur guide. Mais nous, on n'a pas d'intermédiaire avec Dieu. Nalingala mama po pa mangomba nyonso mike bazali na makasi mosusu o etambolisaka bango. Makasi ya molili. Babengi yango force surnaturelle. Donc eza naturel te surnaturel. Donc bazana makasi bazana makambo molili etambosaka bango. Mais biso na lingoma na biso tozali na intermédiaire te na tata Nzambe. Alors ça voulait tout dire. Malgré tous on a des ordres, mais biso tozana intermédiaire na tata Nzambe te. Alors bana mukolo papa dange na yo apesa kinga likambo wana na zonga lisusu kokende na ba colonie de vacances wana te.
Pe na ba frère na baba na ko linganga mingi bakomi ko ya ko lukanga na zo bomba mati afin de compte ba lembi ba mona yeke na lingi lisusu ko kende na bango elongo te. E banda tangu wana approche nanga e koma ko sala na papa di angenda. Tangu na 6 classe nanga na sona bata ndenge na lobi na zongi na Kinshasa na zo sana armée du Sali na Kasai o ba yebi dispensaire na Kasai na bana ko sala kuna. Tozo ke na biso pe na Mokoto na zo kende pe na Koreki na kende pe retraite mais bato bazo e bangai te pon nalaki na parent moko na lingomba te yango ekamusaki bato bakanisa ike na ye sika na koti lingomba sika po baza komona nga te mais na bana ko participer na makamu nyonso babeko na matetele samedi nazalaki na nga kokende na keba lutendere mais bato bayebaka ngai te mais tango nde na uto sisa ba étude na nga na sona bata nde na lobi nde nakomi proche a papa alobi na nga ma fille na kotinda yo na poto okende kotanga na États-Unis tango wana na sina silisi tozo zela poto kende siko États-Unis na komi ko kenda nga pe bakinkewa ndenge ka ba jeune baza ko tambola tozo kenda biso ko tambola mba musu to kinkewa papa alobi na nga yo fo bima kotika lawa te puisque bolingi bo voyager papa memi nga to bimi to ye to voyager karaté nazo zela kaka bato bako bandeko na nga bazo seka nga po mukolo mususu ye moko papa alobi na bandeko na nga na famille na nga nazo tinda mwana na bino na poto kanga ba yo moni dia ngenda kosi alobaki okende na poto atindi yo te omoni ngabi bobanga te atandele na kokoma na poto lokwa asi alobaki na kokoma en bref na kende ki poto te na moment na papa alobaki na nga mais mukolo mususu kaka papa bengi singa alobi ma fille tu dois reprendre tes études donc alobi mwana na nga fo zonge la classe ba ya na nga babi yo muto so sili so na diplôme de joli ngozonga so classe pona nini ngabi lokola papa alobi na kozonga classe na kozonga papa alobi na kende kotanga liso na bongolo na sala cycle long pamba te diplôme na nga d'infirmière na sona bata ezali option accoucheuse na hospitalière eza cycle court mais tandis que na bongolo ezalaki na niveau à cycle long lokola oyo babengi na français diplôme d'état infirmier mais niveau oyo totangaki na sona bata tokopesa yango mwa équivalence à lokola ba aide soignante mais c'est entre deux puisque toza na mwa makambo mosusu oyo ba aide soignante bazwaka te en bref papa apesaki recommandation wana nakende kotanga na bongolo pe na sala na tongo donc vraiment c'était sur recommandation à papa balobi na salaka na dispensaire na tongo na après midi na ke kotanga pendant 4 ans c'était comme ça et tango na silisika na sona bata papa apesi lisusu ordre banomenga responsable ya dispensaire à Kasavubu alors epesaki makelele mingi bato baspekilaki mingi balobi batinga titulaire pona za makango ya docteur boye balobi makambo ebele nzoka nde ordre utaki epai mosusu menga pe navandaki na nga kimia banda tango wana tango nakomi kosala na dispensaire ya Kasavubu yo moko pe oyebi lingomba ndenge yalaka bref bakani nyonso papa ezalaki pembeni wana akotinda mama kaya kende boye tango mosu apesi nga responsabilité zwa mutu boye naloba défunte mama Justine aza kotambusa ba jeune papa confiaki ngai na prendre soin na ye ti aye kotika biso malheureusement nga nazalaki lisusu te mais posa papa yalaki ete natikala ti mama wana akotika biso mpo nga na banaye kosokipe na ye oloba nde nalobi nakosala livre soki natali vi na nga auprès ya papa de Angenda je peux faire un livre mais nazokende kaka na molaye na mokuse mpona kowela ntango omoni ke baresponsabilité oyo nazalaki nango ndenge ye moko abongiselaki yango puisque elaki posa na ngai te nakanisaki yango pe te yango esalaki ke nakoma pene ya papa de Angenda mais ya solo likambo wana etungisaki bato ebele baza koloba mais toyebi ete awuti wapi akomi pene ya papa ndenge nini papa bref likambo ya motu destin ya motu okoki kobongola te donc nakolobaki ezalaki destin na ngai elaki bongo mpe likambo moko nabosani mama entre temps tango wana na sisi na nga po avant nakoma kosala na maternité armée du Sali toujours na bakongo moko mosusu na lota papa mfuma ndongo aye asokoli ngai elongi na savon atie ngai elembo alobi banda lelo kombo na yo diversifié ezalaki na 1975 to na 1975 ti lelo nayebi tina ya kombo wana te nalobelaka ngo te mais nakanisi moment ekoki po ete nayeba koexploite kombo wana papa apesa ngai alobi banda lelo kombo na yo diversifié kombo papa de Angenda apesa ngai lolo tomoni penda na kati na yo tomoni bolingo oyo tata akozalaka yango na bana na ye po papa de Angenda asali mingi abokoli mingi
Vraiment merci mingi na histoire monene bo pesi si papa Diangenda. Tozongi na kati ya sujet na biso mama tolobaki tokolobela likamba boyambi si ba mama oyo bazali balongani ya ba papa na biso. Solo mama tomoni ete papa Diangenda to ba papa na biso ya bule bango basali mingi pona biso. Bango balakisi biso ndenga kolata, bango batei biso, bango basali biso makambo minene ndenge tokomi kino lelo oyo nakanisa mutu nyonso ayebi misala oyo batata na biso ya bule basali kati na biso. Kasi ndenge bakolobaka ete obali mwasi ya mayele ozwi bomengo. Solo nalingi nayeba nanu mama role nini po tomonaki solo mission ya papa na biso ezalaki réussi soki total tino lelo oyo ezali vraiment kokende kitoko kasi bamama bazalaki pembeni. Yebisa biso nanu mama yo moto omekaki kozwa chance wana kovanda pembeni ya ba mama na biso wana musala nini oyo bango basalaki role nini oyo bango bajouaki pene ya batata na biso mpona koede bango po ete maloba ezali epai na yo. Merci mingi mama journaliste ya solo likambo wana lisusu une fois de plus ezali sujet moko molai soki tolobi to développer yango na bokebi nyonso. Mais na mokuse nakoki koloba boye ete bamama na biso bazalaki na mosala monene pene ya batata na biso baza kosoutenir bango ndenge nini. Lelo soki tozongi mwa nsima tata Simon Kimbangu na ntango azwi mosala mama mwila lobi ndima na kopesa yo maboko tokozonga nanu na esika wana. Mais pona kozonga na kati na bamama na biso ndenge nalobi ete bamama na biso bazalaki na mosala monene ya kosoutenir batata na biso. Pamba te batata na biso banda ntango bango bazwaki mosala oyo ya molimo ya kokamba bapate bazalaki susu kosala na misala na bango te. Toyebi malamu ete papa Mfuma Ndongo asalaki na leta, papa Kisolokela aza kosala na leta, à part papa Mfuma Mbanza mutu azalaki na nkamba aza kosala ba misala na ya ba élevage nyonso ndenge toyebeli. Mama ya solo na kokata muke tozolobela mingi likambo na oyebi libumu tozokendela pela mingi ndenge sourire na bango koyamba kuna papa baza kosalisa kuna il faut bato balia musala nini wana oyo bango bazali kosala po porte ya ndako ya papa ya bapapa ezalaki kokangama te nayebi te kuna mpe na nsima moto na kanisa ebandaki kokufa te. Eh bien justement yango naza koyako mama ndenge nalobi ete batata na biso baza kosala lisusu te. Alors bamama bazalaki na charge monene ya kosoutenir batata na biso mpona koyamba bapaya oyo baza koya mpe kosoutenir bango na mosala na pamba te lelo mokonzi nyonso soki oza kosala nakanisi soki administration esili libumu mpe ekoluka bapaya mpe bakoya bapaya wana bakozanga kozala na posa ya komela mai te to kolia mwa eloko mais soki makoki mazali te okosala yango ndenge nini. Mais bamama na biso bazwaki mokumba wana nyonso tata na biso baza kosala te mais bamama na volonté na bango na détermination na bango na bolingo na bango na boyambi na bango mpona kopesa batata na biso maboko mpona koyamba bapaya o nyonso baza koyela batata na biso soki okei okozanga kolia eloko ya moke te soki okei okozanga ata mwa eloko te nyonso oyo mopaya koyi koexpere kozwa na ndako ya mutu en tout cas bamama na biso bazangaki kosala yango te et pourtant batata na biso baza kosala te moko tu nanga me ndenge nini bazalaki kosala me bamama na biso balakisi biso ndakisa moko monene nga na vandi plus na pene ya mama Mfuma Ndongo bato mosusu mutu baza koloba me yo olalaka epa na bino moza mwana monkoto mpona nini vi na ngai elaki nango tout le temps centre d'accueil dispensaire monkoto donc vi na ngai ezalaka kotourne ka autour nazokende monkoto ngai nakolobake na lata elamba ya mama Mfuma Ndongo ndenge na vandi boyi bato bayebi kasete ya lutendele tango ba jeune tokendaka ebele lere ya bobe aza ko interroger biso esika ba jeune tokitaka ebele mokolo papa confirma ki ete bino nyonso bozalaki na vale wana elamba wana lata o bazoyeba kasete wana pona yebike bato ebele baza nango elamba wana na lata na kasete wana mama Mfuma Ndongo moto apesanga yango pe na sala mwa commerce ngana mama Mfuma Ndongo donc mama Mfuma Ndongo azalaki mutu moko ko se débrouiller makasi na bilanga na commerce na kosala donc ba faire mama azalaki mutu moko azalaki makasi oya makasi na makambo nyonso
na gentillesse na mayele bo mayele eza kaka ya kotanga na mokanda te batu mingi bakanisaka ke soki ayebi kokoma te to ayebi koloba français te akanisi ke aza na complexe soki azali esika batu non muto babengi un intellectuel eza seulement intellectuel na mokanda te na ntango oza na mayele ya koyeba koyamba kosala makambo oyo ekoki kosalisa bato oza intellectuel po komona mpe moto aza intellectuel atangi mayebi koyamba te ayebi kodebrouye te ayebi kosala makambo ekoki na vie te nayebi te mama soki nakosi donc kozala intellectuel donc bamama wana pena bazalaki baki baintellectuel pamba te bazalaki na bakapasité ya kosala makambo nyonso oyo ekoki mpona kotia motu à l'aise donc kotia bapapa na biso à l'aise kotia bapaya à l'aise koyamba bango kolesa bango kometre bango à l'aise makambo nyonso bien po ezalaki meme papa ayambi bato bapaya mosusu baye baza kozela le temps que papa aza koyamba bapaya mosusu omona mama mfuma ndongo le mosusu aza na bapaya wana bavandi baza kosola bien akometre ye à l'aise aza kolia te me po eza kaka kolia te na koyamba mutu eza kaka likambo kolia te lelo koyamba mutu ayeli yo meme oza na eloko akopesa ye te me soki oyambi ye na kitoko nyonso metre ye à l'aise nakanisi mutu wana kokende marke na kati ya motema na ye likambo wana mingi tobosanaka yango alors bamama na biso bazalaki na qualité nyonso wana lelo mpe soki tokei meme mama mfuma ndongo na biso actuel mama Sidonie azali kaka lolenge moko nga lelo nakokamata bisaka na nga na ke nkamba na memi na nga eloko te me nayebi ke na kolia epa mama na kolia soki okolia soki nake na restaurant na mo biloko ese esilaki nake epa mama nga mama naza na nzala na kolia naza kozwa conseil ebele auprès ya mama Sidonie na oyo etali bilanga mama aza kopesa nga conseil mingi na oyo etali bilanga tala salela boyo sala boyo zongisa boyo tala nga nasalaki boyo donc nazwi ebele auprès ya mama donc likambo wana ezoperpétue ezocontinue na bamama na biso ndenge bamama mfuma ndongo basali ndenge mpe lelo mama Sidonie aza kosala donc naza komona différence te pamba te navandi na mama mfuma ndongo lelo mpe naza proche ya mama Sidonie nazalaka na nkamba te mais le peu de temps oyo nakendeke na nkamba nakendeke souvent korendre mama visite todiskitaka na ye mpe mbala ebele navandaka kuna mingi naliaka kuna mingi donc nazomona bokeseni te nazomona bazali kaka ndenge moko bango nyonso en tout cas kote wana bamama na biso longonia lelo pe mama mwilu namoni ke baza kolanda lokolo ya mama mwilu pamba te ndenge tokoyokaka na batata na biso na bamama na biso mama mwilu azalaki soko leki wana okozanga eloko akolia te mutu nyonso akoleke pa mama mwilu ifo alia ata linyoko ata nguba ata eloko moke sayo olia donc musala munene o ba mama na biso basali pe bazali kosala ti lelo yango nde eza kosoutenir batata na biso yango pe ezali kosala ke ya solo mpo na ndaku soki mama aza kobongisa makambo ya kitoko ekopesaka mpe lokumu na tata me soki mama aza na bizaleli ya malamu te ekopesaka mpe lokumu na tata te Elinanga, nakobanga eloko te. Nakono sona kolela amoya kosalisanga. Kala misengo nanga, yawanja lipende nanga. Yawe mobateli nanga, nakobanga eloko te. Nawe mobateli nanga
ekolekana Tikana yembela yetemboya Esengo Oluna yembele Iwanata Rewolo Tikana yembela yetemboya Esengo Oluna yembele Iwanata Rewolo Ata mokili ningani Mayele mabatwe suki Nana yebyeza mopepe Nyoso ekolekana Tikana yembela yetemboya Esengo Oluna yembele Iwanata Rewolo Tikana yembela yetemboya Esengo Oluna yembele Iwanata Rewolo Ata satana komeka Ata satana kobeta Lolendo nanga yejali Nasimba mina kolo Tikana yembela yetemboya Esengo Oluna yembele Iwanata Rewolo Tikana yembela yetemboya Esengo Oluna yembele Iwanata Rewolo Ata satana komeka Ata satana kobeta Lolendo nanga yejali Nasimba mina kolo Tikana yembela yetemboya Esengo Oluna yembele Iwanata Rewolo Tikana yembela yetemboya Esengo Oluna yembele Iwanata Rewolo Ata satana komeka Ata satana kobeta Lolendo nanga yejali Nasimba mina kolo Tikana yembela yetemboya Esengo Oluna yembele Iwanata Rewolo Tikana yembela yetemboya Esengo Oluna yembele Iwanata Rewolo ya solo mama na kanisa tokoya na motuna wana pamba te tosepeli mingi ndenge ofongoleli biso misala ya bamama na biso bazali touti koloba ete tozali na kati na émission ya masolo na baye oyo baye nsima tozali toujours kocontinue na kati ya émission ya masolo oyo tozali kolobela bijaleli to boyambi ya bamama na biso balongani ya batata na biso ya bule ya solo toyoki malamu ndenge mama Makaya to mama révérende Makaya uti koloba na biso na ntina ye wana bamama na biso tokoki kobosa na bango te pe biso baye tolanda pamba te bango basali po ete lingomba oyo pe ekende liboso motuna na nga mosusu mama ezali na ntina ya bamama conseil nini to matei nini mama Makaya limbisanga na benga mama Makaya oyo yo koki kopesa na bamama ya mokili mobimba na likambo oyo etali boyambi. Avant na répondre na motuna na yo wana nakobakisa mwa likambo moke na kati na boyambi wana na bamama na biso likambo moko nazangi koyebisa yo mama mpo na likambo nyonso lelo batata na biso balakisi biso secret
mpona koréussir na likambo nyonso ezali ekendeke de père na spirituel. Bamama na biso soki baza koréussir na makambo nyonso wana to soki baréussisaki bazalaki pe na makasi na mabondeli. Ndenge pe mama mwilo azalaki makasi na mabondeli, lelo bamama na biso pe bazali kolanda kaka nzela wana. Baza kosala na bonzoto na molimo pe bazalaki distraite te. Me biso bamama ya lelo eloko ezosala biso défaut yango wana. Toza makasi mingi na mabondeli te. Me bamama na biso oyo tolandi bango bazalaki makasi na mabondeli. Po soki totali tozongi lisu na mama mwilu ndenge alobaki na tata Simoki Mbango ete ndima musala na kopesa yo maboko. Maboko mama mwilu ndima kopesa tata Simoki Mbango. Eza selema ya musala te pona koyamba bato no. Me na mabondeli yango wana elonga emonani lokola nzembo ya Jiteki ndenge tozali ndenge toyembaka nzembo ya Jiteki ete mama mwilu ndenge alobaki ete ndima nga na kopesa yo maboko elonga emonani. Lelo pe ba mama na biso soki balongi c'est puisque bazalaki makasi na musala ya nzoto na mabondeli. Lelo pe soko kei na ndako mama Sidoni baza na mabondeli makasi. Baza na babeko esana makana bo palangana te ndenge tomona kana so tokebo bazala kana babeko ndenge moni bongo na bandako batata na biso. Donc baza makasi na musala ya nzoto na musala ya molimo. Alors pona pesa yano na mutuna na utu ko pesa mama ke soki conseil na ko pesa mateya nini na ko pesa na ba mama mokili mobimba ya solo secret zali na ngote to landa kaka ndakisa ya ba mama na biso. Soki to landa ndakisa ba mama na biso wana oyo ndenge to moni ba mama ya batata na biso soki biso pe to landa ndakisa na bango na kanisi tokoki kozala pe malamu na kati ya mabota na biso. Pamba te lelo soki totali biso ba mama kimbangiste toza ko emboîter ba pa ya ba mama na biso. Papa aza ko pesa biso pe mokumba ebele. Toza ko yamba pe batu ebele. Alors photo la nandaki sa oya bango biso pe tozala makasi na misala yango, biso pe tozala makasi na mabondeli. Fo makambo mibale wana ekende de pair. Ki di mabondeli bolingo eza na kati. Po mabondeli mibeko pe eza na kati. Soko oza no muta mibeko te, mabondeli pe kosala po kokeno kosala nini? Oke kosakana. Ki di mabondeli mibeko ezali bolingo ezali. E biso na mokumba oyo tata na biso azali kopesa biso ba mama po lelo papa aza ko konte mingi na biso ba mama. Azo konte mingi na biso ba mama ndenge tozali koyoka tango nyonso papa aza koloba naza na besoin mbonga makala, mbonga pilipili, banani bateka pilipili batata. Banani bateka makala batata. Nyonso wana ozomona kaka ke ba mama. Me ba mama wana po balonga ko palangana te aza koteka makala aza koteka pilipili metanga mabondeli soka koki akangi bisaka. Mabondeli toza kopesa importance moke. Ah musala soko mama nga penza musala. Me soki mozike ezali to kokuta na bana quartier akozanga ta kosala makasi akende. Donc maman soki totali malamu donc na pote moto vraiment akende na boyambi azala moto ayebi koyamba ndenge olobaki koyamba ezali kaka na kolia te mais ezali na makambo ebele. Donc moto wana il faut azala vraiment na makasi na mabondeli. Maman merci, maman merci, maman merci, maman merci, maman thank you, maman thank you, maman thank you, thank you, thank you, Sana yote mama, 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 domeni,
bisous, on fait ça bisous après on fait ça bisous après bon, comment on fait ça bisous thank you. Bon, on fait ça bisous bon, on fait ça bisous Vamos. Craquer dans la vacance. C'est trop bon les marques. Bon. Mais on dit mon bien déjà mais. T'es macala. Et zone galère pour naïo. Merci. Alors t'as mais les amis en abisso. Ton zone a payé tête il y a une nouveauté mon sous. Ouais, le tata bon. Misu ezaki mon bien te wana. Papa ne beta marité. Ya solo. Mais on est ici quand même. Ya solo. Ezaka bon makambo ezaka bon. La dash. Système est vraiment maman ndenge na lobi ya solo il faut makambo mibale wana ekende elongo toza kosala mabondeli makasi te toza koyoka d'ailleurs ndenge tata na biso azali koloba ntango nyonso ete tozala makasi na mabondeli so tozala makasi na mabondeli yango ekopesa biso mayele ya koluka kosala po tozwa moyen oyo ekoki po ete tosala misala oyo tata na biso aza kosenga biso mpe yango ekopesa biso bénédiction lokola nzembo jeteki ayembaka ete o misalela nzambe akopambola misala na yo nyonso o milukela tobimi na libulu sika tokomi na bonsomi ya solo biso bamama na mokumba monene oyo tozali na yango tobosana te ete soki tozali na biso makasi na mabondeli te ekozala pasi soki mpe toza kotia kaka kilo na batata ke yo moko oza kosala te oza koluka te ke ozozela nano tata apesa yo mpo opesa bikateli nakanisi mwa pasi ndenge nalobi ete nzembo ajeteki wana elobi ete omisalela nzambe akopambola misala na yo nyonso bamama na biso ndenge bazalaki kodébrouiller na misala bazalaki kosala papa mpe aza kopambola misala na bango ozomona ke makambo na bango eza kose fructifier kaka mukolo nakendeki komona bilanga ya mama Sidonie na nkamba nga nalobi natangi na nkamba esika bilanga mama Sidonie ekoma esika biso nzela tozokende kosokolela me mukolo namonaki manioko baloni wana navandaki na nkamba soki kombe dane natikala jamais komona manioko nalobi na mama Sidonie nga mama mobali no asali eloko na mabele oyo po mbula nyonso nga navanda na nkamba nanu namona modele oyo te me nini ndenge nalobi soki osali soki oza kofuntuka nzambe akopambola yo biso bamama pe na kodébrouiller na biso na misala na biso na makambo nyonso na biso toza kosala soki olembisi nzoto ovandi lipamboli koya kokuta na kiti te il faut telema fo luka mpo nzambe apambola yo ozwa okende liboso omata ndenge bamama na biso pe bamataki bamama na biso bazalaki na bozwi lelo tokokotanga biloko nyonso mama mfuma ndongo asomba te mais mama azalaki na moyen pamba te aza kosupporte pana na classe na poto po tata aza kosala te baetude bandeko na biso na poto mama mfuma ndongo moto abandaka kosupporte yango lelo mpe soki totali mama Sidonie aza na biloko aza na babilanga aza na babiloko ebele aza kosala mpo na nini aza koluka donc biso bamama fo tozala pragmatique tozala vraiment bato bazali active tozala déterminé mais tovanda kaka te tozala cantonné na likambo moko mais fo tofungwama tokende de l'avant po wana nde tata nzambe akopambola soki amoni volonté na biso détermination na biso courage na biso bolingo na biso yango wana nde kopesa biso lipamboli po ete biso mpe tokende liboso to emboîter bapa ya bamama na biso. Ce n'est pas en restant cantonné na esika moko nde lipamboli ekoyela biso te fo toningana koningana na ndenge ya mabe te me na ndenge oyo ya malamu ya propre na mabondeli totondi botondi na maemanso osili koloba na biso lisusu na tango oyo mama ya solo natuni yo mituna oyo nakokaki kotuna yo kasi tango mosusu
ozalaki na likambo kobakisa oyo nga na tuni yo te yo kobakisa mpona kaka kolendisa na ntina na boyambi pamba te tozolobela mpenza boyambi mpo ete mama azali moto oyo fo ayamba mama po bato mingi lelo bakomi kobanga ata mosusu nake na nga boye ta mosusu nayambi mutu donc tellement makambo ekomi ebele na kati ya mokili tokomi omona ke mutu nyonso akomi na kobanga kasi mama nazongi epa na yo soki likambo oyo okoki kobakisa oyo nga na tuni yo te okoki koyebisa biso po ete ebai oyo bazali kolanda biso bakoka koyoka mona koki kobakisa tata nzambe na ntango na kala na baye basalaki na tata nzambe na ntango na kala totangi na mokanda mwa nzambe nabosani passage exactement na motu nayebi lisusu te me balobi ete na boyambi mingi na bango bayambaki ba ange na bandako na bango sans le savoir nzoka ndio yambi ange pona nini alakisi bolingo lelo ya solo ndenge lobi ke bato mingi bakomi kobanga kuna koyamba batu pona makambo ekomi bimebele ata musu ndoki ta musu babo akilinga mais soki oza ko agir ndenge na dongo oza na confiance na tata nzambe te po soki lelo yo oza na confiance na tata nzambe mutu akoyela ngai ata ndoki na kobanga nga naza na makasi ya kobunda na ndoki te naza na makasi ya kose protéger te mais lokola nayebi ete nazali na nzambe toyebi secret nini biso bakimbangisi tosalelaka ata mutu wana aza koya na ndoki na ye ata mutu wana nayebi aza na makambo na ye biso bakimbangisi toyebi secret tosalelaka tozalaka na mai ya nkamba na kobanga koyamba mutu na kotika mutu anyokoma mpo na kobanga te mutu wana kosala nga mabe mutu wana kozongisa nga boye donc soki toza koagir ndenge wana donc toza na confiance na nzambe na biso te donc ezaleli ya kitoko te me ntango tozali na nzambe ntango nyonso totia ye liboso nakanisi ata moto abongiseli biso mabe ekokomela biso te mpo nzambe na biso azali ya kobatela biso nzambe lisusu une fois de plus na bosani mukanda soki eza na juge na bosani mama wana azalaki na eloko te pamba te nzala ezalaki epa na bango atikalaki kaka na mwa eloko ne moke oyo akopartage ye na mwana na ye me ntango mosali ya nzambe akomelaki alobi salela nga gato na lia alobi nga naza na nga na eloko te oyo etikali kaka nga na mwana na nga soki tole mpe biloko mpe esili nango me mosali ya nzambe alobi salela nga kaka na lia mama wana atosaki me ntango atosaki nganga nzambe mosali ya nzambe alobi na ye ndako na yo kozanga liso eloko te mama wana atikala ye na eloko te me mafuta na ye eza kosila lisusu te farine na ye eza kosila lisusu te mpo na nini mpo na boyambi mpo na ntina na boyambi donc tofungola mitema na biso tozala na boyambi ya solo toyebaka koyamba bandeko toyebaka kokabola na baninga biso tozalaka peut-être na temps ya korecevoir bato na bandako te me na ndenge tokutanaka moninga soko azali na pasi soko yoko okosalisa moninga kohésite te mpo nzambe akopesa bénédiction à partir ya geste wana yo osali soko osalisi moto aza na pasi moto wana ntango akoloba soki kingandi te tata nzambe ntango akotala ata kutu azalaki na masumu ebele me akotala mutu wana mutu asalisaki mutu wana alongana nabosani masumu na ye donc na koyamba ndenge balobi ete koyamba eza même synonyme ya bolingo naloba po yango balobaka te bolingo ezipaka ebele ya masumu mpona likambo yo osali ya malamu na mutu ntango tata nzambe akotala asalaki mabe solo kasi mpona ntina na likambo oyo nabosani balobaka oyo tata nzambe trafic d'influence epa tata nzambe eza te ezali expliquez-moi na le trafic d'influence
biloko biso aosi yango biloko biso awa ose vabangaka yo mikanda na yo yango biloko biso awa ose vabangaka yo mikanda na yo yo moto napesaka mayele ya koleka biloko biso aosi yo moto napesaka mayele ya koleka biloko biso aosi yango biloko biso awa ose vabangaka yo mikanda na yo yango biloko biso awa ose vabangaka yo mikanda na yo nyama na zamba soki amoni yo ogambi bala moko yendei akini wabangiliwa nyama na zamba soki amoni yo ogambi bala moko yendei akini wabangiliwa ndeke olikolo ayoki yo ogambi bala moko yendei apimwe wabangiliwa ndeke olikolo ayoki yo ogambi bala moko yendei apimwe wabangiliwa bisina maisoki amoni maimaibani bala moko azindi na mozindo wabangiliwa bisina maisoki amoni maimaibani bala moko azindi na mozindo kasi yo moto ojali kobangaka Nzambe te pona nini ye kasi yo moto ojali kobangaka Nzambe te pona nini ye ekozala na bino liwa ya sono ya solo ekozala na bino liwa ya soni ya solo ekozala na bino liwa ya soni ya solo ekozala matanga mwana pe oli momo sangu wana nanga ilizunga ya solo ekozala matanga mwana pe oli momo sangu wana nanga ilizunga ya solo ekozala bana nanga ajali kodobela nimu wana nanga ilizungilanga ekozala bana nanga ajali kodobela nimu wana nanga ilizungilanga ekozala oyo natiki ino bana nanga ajali mokaya fule ekozala oyo natiki ino bana nanga ajali mokaya fule ekozala nalanda bilamba nangai ya mokonzi okeli mokunda mosieba ekozala nalanda bilamba nangai ya mokonzi okeli mokunda mosieba ekozala Europa Asia Amerika Oceani oyoka mokonzi sanga ekozala Europa Asia Amerika Oceani oyoka mokonzi sanga Solo ekozala
Zali po tata nzambe tango aninga tumba Sodome na Gomorrhe ayebi siloto soki oyebi bato soki bato nyonso oyebi aza kuna kende koyebisa bango wana eza trafic d'influence te na seki kutu ndenge uti koloba ana merci mingi mama pamba te boyambi ezali vraiment eloko ya kitoko mama akoti mwa mukeke Abraham ayebaki secret ya tata nzambe na tina bobele ya boyambi pe mwasi molongani na ye mama Sara azwaki mwana kaka bobe na tina na boyambi mama na biso na kanisa mama Kinzembo apambola maki bobele kaka na tina na boyambi ekoki pe komemela yo kozangela yo mapamboli ndenge tokoyoka lisolo na biso ya nkolo na biso Yesu Kristo ndenge ayelaka mama wana na ndoto alobi na koya kotala yo mama wana alambaki biloko alambaki vraiment biloko sani ya kitoko azoko tala yango boye mama oza komitala yo moko lobi mais mokolo yango ekokaki ye azelaki nkolo Yesu ya me Yesu ayaki na ndenge mosusu ayaki lokola mobola ayaki kosenga mama wana mai kaka mama wana abenganaki mutu wana lokola mobola ayebaki te ke wana ezalaki Yesu kasi na butu tango alalaki Yesu ayelaki ye lisusu alobi na ye alobi papa nga nazelaki yo ye alobi na yaki nkolo oyaki te abi na yaki lokola mobola kasi obenganaki nga mama wana azangaki mapamboli na yango wana bandeko na nga tolandi mama na biso mama révérend ndenge nini da expliquer biso likambo ya boyambi mama tokomi pe bandeko tokomi na suka ya émission na biso mama nazongi pa na autant mosusu ozali toke na suka ya émission na biso. Merci mingi mama journaliste likambo nini liso na koyi kobakisa ya solo na sina lobi ebele nga peso na bani koloba na tikaka te na sina lobi ebele nazali likambo mosusu ya kobakisa te
likambo kaka nakoko bakisake na tombeli bandeko nyonso mpo naza na mutu nakopona te ngani te bakimbangise nyonso boza bandeko na ngai boza bayaya na nga boza baleki na nga boza bana na nga kimbangise nyonso ya Europe Afrique Amerique mpe ya mokili mobimba na tombeli bino mobu malamu ya 2015 na kolikia ete ya solo na mbula oyo ya mobu 2015 surtout biso ba mama en tout cas naza ko insister ete tokozala na bomoko tokozala na boyokani po ete tosala mosala ya papa kitoko na ndenge ya bolingo na ndenge ya boyokani ndenge tosalaki likambo motuka naza ko insister esepelisaki nzambe na biso mingi pe soki tosali mpe ndenge wana mpona misala oyo etikali ekosepelisa tata na biso mingi en tout cas na tombeli bino nyonso mobu 2015 ya kitoko ya mapamboli ya kimia ya esengo ya boboto pe ya misala ndenge tata na biso alobi ete totambola na molimo kasi na nzoto te tokomona yango na kati na mokanda ya Galate chapitre 5 verset 22 tina 4 tala chapitre tata na biso apesaki biso na mobu 2014 na insister lisusu kopartage yango na bino bandeko na nga bamama nyonso bokolanda nga mpe batata soki totie passage wana en pratique na mbula oyo 2015 nakanisi tata na biso akosepela nakanisi mpo na lelo nasuki bongo si lisusu mama ndenge vraiment totondi yo ndenge orépondre lisusu na invitation na biso tosepeli mingi nde bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste merci lisusu na confiance oyo bino bokopesaka na émission na bino masolo bokontinue toujours na kosoutenir biso ekozala esengo mingi na yango tokuna na caméra tozalaki na papa na biso papa Lambert Makwemimo nde na micro wa bino mama Fifi Ndongala botikala malamu nde tomonani na mbala ya sima Bon, merci mingi maman journaliste.
esengo mingi merci mingi malgré musala mais nalobaki mpona likambo ya nzambe ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu tolata ndai tolapa ndai tokata nzoloko ya kobongisaka kaka. Merci beaucoup mama tosepeli mingi. Merci mingi en tout cas na mbala nsima nde tomonani. Merci mingi na mosala na bino na nyonso bosali. Ok mama. Olonga